Au nom du Père, qui, Papa, qui, Solo Kele Lukelo, Charles, du Fils, dit Papa, Dialungana Kiangani, Salomon, et du Saint-Esprit, dit Tata, Simon, Kimbangu, Kuntima, Kiangani, le Saint-Esprit. Nous sommes aujourd'hui le 8 de ce mois de février en l'an 2019. Nous venons en face de vous, comme il est d'usage, dans cet exercice de communication dans le cadre de cette structure appelée Média Ki, le média du Tata Kimbangu, le multimédia du Kimbongisme, donc média en tant que messager pour une évangélisation, donc la bonne nouvelle, divinement inspirée des actions du Kimbongisme, ou les actions du Tata Kimbangu, ou les activités du Kimbongisme. Aujourd'hui donc, on est un jour de Nkenge, jeudi, Genus Day, Jupiter. Nkenge, c'est le jour où nous avons décidé, votre interlocuteur, Diakongo, messager africain divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel, donc Madzumu, M-A-D-Z-O-M-U. On est le 8. Le 8, on est à jour J, moins, il nous reste, on est le 7 février plutôt, le 7, le 7 février, le jeudi 7 février, excusez-moi du terme, donc on est à jour J, pour arriver à 12, il nous reste combien de jours? Il y a le 8, le 9, le 10, le 11 et le 12. Donc jour J, moins 5. Moins 5 de quoi? Moins 5 d'un grand événement. Événement, et là je pèse le mot. Événement. Qu'est-ce qui va arriver le 12 février? Eh bien, le 12 février, c'est la concrétisation de ce qu'on appelle l'amour majestueux de la puissance divine. Tata Kimbangu, la puissance divine que nos aïeuls appelaient Mpungutulendo. Mpungutulendo, dans Mpungu, en faisant usage de la science que Tata Kimbangu nous a disposée, nous les ndombe, en nous disant Mandombe. Mandombe, c'est-à-dire prends, toi qui demandes tant, toi qui es plus déiste de tous les peuples, Ndombe, les Ndombele. Donc toi qui demandes souvent, on dit Mandombe. Donc dans le cadre de la science Mandombe, qui est donc la partie spirituelle du Kimbongi, la partie scientifique plutôt, donc le mathématicus, donc la mathéma du Tata Kimbangu, donc le savoir de Tata Kimbangu, la science de Tata Kimbangu, Mandombe. Quand tu prends donc le mot Ngu, Mpungu Tulendo, Mpungu, il y a deux syllabes, il y a le Mpu et le Ngu. Dans le Mpu, nous faisons allusion au Mpu, le chapeau qui gouverne. Et Ngu, Ngudi, la matrice. Donc la matrice chapeau qui gouverne, c'est le qualificatif, nos alliés ont appelé Tata Kimbangu. Mpungu Tulendo, kuna ntotela, kuna Congo di antotela, antotela. Papa Kimbangu donc, dans 5 jours, va faire une déclaration. Et là, nous allons célébrer le 105e de cette déclaration. Le 12 février 1914, Papa Kimbangu dira Ki solo kele lukelo kintinu kiamazulu. Le fort. Ça se révélait que le royaume des cieux est descendu sur terre. Quand le royaume descend, eh bien, il vient avec tous tes accessoires. Papa qui solo kele lukelo Charles,
le fort, parce que c'est le qualificatif qui donne, qui solo qu'elle est, ce qui s'est révélé, c'est accompli. Mais qui est ce qui solo qu'elle est? C'est mon modèle, c'est notre modèle politique, parce que je suis en face de vous, en tant que Dia-Congo, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation, s'il vous plaît, de l'ordre universel. Madzoumou, qui est mon patronyme dans mon acte de mon identité. Madzoumou, M-A-D-Z-M-O-U, tel que Papa Kuntima Diangienda, lors de sa visitation auprès de moi, son fils et employeur, et employé plutôt, je dirais, à Ivry-sur-Seine en 2003, dans la nuit, il me visita à Ivry-sur-Seine, dans le 9-4, il dira, ton patronyme que tu portes, que tu as hérité de la part de tes chromosomes génétiques, Madzoumou, c'est ton titre. Madzoumou, M-A-D-Z-M-O-U, messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. L'ordre, évidemment, qui viendra de Nkamba. Ou Papa qui se évidemment, le mec qui dira, lors de sa transfiguration, le 17 mars 1992, à Villefort de la banlieue bruxelloise, il dira, la Belgique me doit. Et quand j'irai m'asseoir sur ma chaise longue en Nkamba, tout le monde, toute l'humanité entière, viendra recevoir la loi auprès de moi qui sont Lokele. Donc, Papa qui sont Lokele, qui est notre modèle politique dans le cadre de l'organisation de la cité, dans le cadre de la gouvernance de la cité, qui est donc la nation. Donc, le Congo, s'il vous plaît, c'est pas votre Congo réducteur, non. Nous, c'est le Congo large, le Congo initial, le Congo du départ, le Congo de la création, c'est-à-dire la RDC, qui est donc l'abdomen de Tata Kimbangu, le Yayakanda, le Congo Angola, qui est donc la tête, évidemment, les petits Congo, qui est donc les pieds de Tata Kimbangu. Parce que Tata Kimbangu, je te rappelle, il est en 3 dispositions. La tête en Angola, l'abdomen, donc le côté ventre, la partie ventrale, c'est la RD Congo, et les pieds, c'est le Congo, actuellement appelé malencontreusement franc-maçonnique, donc Brazza, parce que Brazzaville, je vous ai toujours dit que ce monsieur, c'est un imposteur né en Italie, à Castel Gandolfo. Il est arrivé avec les pratiques franc-maçonniques dont elle a investi à l'époque quand il a pénétré la marine, quand il a adhéré à quand il est rentré dans la marine marchande de la République où nous sommes, donc la France, et c'est avec ça qu'il est allé tromper à travers le langage de séduction à la cour de Mbé en violant la nièce du roi Makoko, qui est mon collaborateur, qu'on avait disposé des capacités d'action par le passé. Parce que le mot roi, nous en tant que, on va remettre de l'ordre interne. Donc R-O-I, hein, le Congo va être la volonté divine du Tata Kimbangu de la création. Depuis, vous savez que avec mon grand frère, donc celui qui nous a disposé Sciences Mandombe, que Papa Simon Kimbangu a utilisé pour nous disposer de Sciences Mandombe, le grand frère, père à son âme, Tata Samaka Mandombe ou Beladio Payi, nous étions partis à Berlin au 127e anniversaire de cet acte maçonnique, diabolique de la division de l'Afrique. Eh ben, nous étions partis là-bas, on avait commis cette erreur-là en 2012. Donc depuis là, nous ne reconnaissons pas les frontières berliniques. Nous sommes une entité unique qui est disposée spirituellement à partir de Nkamba. Et d'ici là, les actions que nous entreprenons grâce à la structure qu'on appelle le Centre des enfants de Dieu issus d'Afrique pour le Congo unifié, donc une structure enregistrée ici en France, le Congo unifié, le Congo sera un, et bien en ce moment-là, nous ferons la volonté de Tata Kimbangu, donc Tataki Solokele. Tataki Solokele Lukelo. Je vais vous donner je vous dis que dans le Kimbanguisme, qui est notre lot, donc l'église kimbangiste, l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Simon Kimbangu, qui est notre loge à nous. Il y en a qui ont les francs-maçons, il y en a qui ont les rose-croix, il y en a qui ont les maïcarismes, il y en a qui... Moi, nous c'est le Kimbangu. Nous, c'est l'église kimbanguiste qui est notre loge à nous, en tant que politique. Donc, dans le kimbanguisme, on a ce qu'on appelle chance extraordinaire des collaborateurs de Tata Moukoko, ou bien les descendants de Johan Moukoko, qui est donc le premier inspiré des chants kimbanguistes. Le 18 mai 1921, avait capté un cantique, le premier cantique officiel. Et donc,
Depuis là, il a donné une dissonance. Dans cette dissonance, il y en a un qui fait partie de la chorale C. La chorale C. J'aime pas le terme C parce que le Congo, on dit Congo, il n'y a pas la lettre C. On dit Congo, il y a la lettre K. Donc, la chorale K, la chorale chorale C, la chorale qui solo qu'elle est, donc, que papa qui solo qui aimait bien. Donc, je vais vous donner, vous allez écouter ce que va dire papa qui solo qu'elle est dans cet oracle-là, à travers nos conseillers politiques. Parce que moi, j'appelle les cantiques kimbonguistes, j'appelle ça, c'est mes conseillers politiques. Ceux qui viennent disposer de comment faire pour structurer la cité, comment faire pour dire des choses appropriées à la cité, pour vivre paisiblement. Donc, écoutons ce que dit Papa Kisolokele à ce propos. S'il vous plaît, c'est la chorale C du Congo, Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville. Suivez. Voilà, vous avez suivi la chorale C, non, la chorale K, la chorale qui solo qu'elle est du Congo Mbanza Kimbangu au plateau de 15 ans. Que dit ce message politique? Moi qui solo qu'elle est, j'aimais pas, je voulais pas que les gens de mauvais cœur puissent y accéder à mon église, car mon père a souffert pour m'ériger cette institution spirituelle. Vous m'avez répondu. Laisse-les rentrer, laisse-les rentrer. À l'avenir, nous allons enlever les mauvais grains. Donc le bon grain est livré. Mon père a souffert pour cette institution spirituelle. Mon père, Tata Kimbangu, a souffert pour cela. 30 ans de prison. Dans une cellule qui mesurait 1,80 cm de large. Mon père a souffert pour cette église. Cette institution spirituelle, c'est notre loge à nous. Nous sommes bêtes, nous sommes longs. Du déto. Notre structure spirituelle. Et aujourd'hui, le moment est venu. Aujourd'hui, nous allons voir qui est qui là. On va digitaliser tout le monde. Tout le monde sera digitalisé. Ah ben, le bon grain et l'ivraie seront séparés. Maintenant, nous allons voir qui est qui exactement. À travers cette notion de la digitalisation. Tout le monde sera digitalisé. Ce que nous voulons cœur
et de bon cœur, eh bien, les mauvais cœurs seront mis hors d'état de nuire. Je suis très en colère pour cela. Les mauvais cœurs, les jeunes mauvais cœurs, ils sont nombreux au sein de l'institution, au sein de l'église. Plein de jeunes mauvais cœurs. Alors mon père a été flagellé pour cela. Il a été flagellé. Chaque 120 coups de fouet tous les jours, 120 coups de fouet pendant 30 ans. Les jeunes mauvais cœurs, ils sont pleins au sein de l'église, au sein de l'institution, dans le monde entier, disons. Il y a plein de francs-maçons, de rosicruciens, des maïgaristes, qui sont de servir, mais en fait, ils servent Lucifer. Mon père a souffert pour cela, 30 ans de prison. Le Congo, l'Afrique. We are free, we can. We should be free and we can. Thanks to the Holy Spirit. How Father Samuel Kimbangu suffered about it. We should know. You should know nowadays. The human body don't get a good mining, you know. The body who's serving Shaitan. The body serving bad humanity. Now we should know. Now we should know. We should know now. It's time now. Ndangu ifweni. The time is ready. Eh bien, ceux de mauvais cœur, sur les francs-maçons, Rosoukoua, Maïkari, seront mis hors d'état de nuire. Voilà l'ange, papa qui est bien disposé concernant les comportements des humains sur terre. Mes chers amis, et d'ailleurs, je ne vais pas finir par cela parce que le temps est parti. Moi qui suis loquelé, j'avais pas voulu que les gens de mauvais cœur puissent y accéder à cette église. Car mon père a souffert pour cela. Ah, et suivez maintenant. C'est le moment. Voilà. Il est maintenant debout en Kamba. Sa divinité. Tataki Mangu Kiangani. Ah. Ce jour-là viendra. Ne vous en faites pas. On va séparer le bon gré livré. Parce que c'est la promesse du Bassimo Kimbangu. Ce jour-là, il y aura des lamentations, des pleurs et les grincements de dents. Car nous allons séparer les bons grés et livrés. Eh oui, devant Papa Gizmo Kiangani. Compitez la menée. Eh oui. Ah. Pour ramener ses enfants dans l'arche de Noé. Mais c'est que Thomas. Il cherche ses brebis égarées. À travers cette communication que nous faisons, nous voulons prendre conscience. Qui sommes-nous exactement? Nous les Congos. Qui sommes-nous exactement? Nous les Africains. Qui sommes-nous exactement? Nous les Ndombé. Qui sommes-nous exactement? Nous l'humain. L'humain divin. L'homme Dieu. Dieu homme. Eh oui. Le droit de l'homme. Droit de l'homme. Droit de Dieu. Parce que homme Dieu. Dieu homme. On ne peut pas dissocier l'homme au divin. Papa qui sont le potier. Structurant. Makaya Nangampe. Mono Inzambia Ludis. C'est moi le tout-puissant, le Mbotulendo. Je rassemblerai les miens en Kamba, les faire rentrer là-bas, à la béatitude divine, à la béatitude. Et parce qu'il est debout, sa divinité, Tataki Mangu Kiangani, le tout-puissant. Et oui, c'est lui, toi en un. Et d'ailleurs, j'élargis les 5 en un. Le stellaire, qui dit qui solo kele, di Dialungana, di Diangenda, qui Kimbangu, qui Kiawanga. Le stellaire a 5 branches. Voilà mes amis, ce que
j'avais à vous dire, on nous partageait comme repas de ce médiaki en ce jour J-5 de la matérialisation de Dieu, le Père, Papa, qui solo kele lukelo. Je vous souhaite un bon après-midi. Ceux qui vont suivre cette communication le soir, bonne soirée. Ceux qui vont suivre le jour, bonjour. Mais nous, ça se résume simplement parce que les qualificatifs jour au jour, nous on dit seulement qui a mbote qui est non. Qui a mbote qui est non. J'ai qui? C'était donc sa divinité. Eh béto bien. Eh béto bien. C'est pourquoi on dit, cette phrase-là, ça se résume en français. J'ai. On a qui? On a qui? On a qui? Mais on a sa divinité. Eh oui. Boué Yeka. Les trois en un. Kimbangu premier. Kimbangu deuxième. 22 mars 1918. Et Kimbangu revenu. Le grand-père. Venant Kakako. Il n'y a pas d'autre point. Yani Kaka. Yani Yinkaka. Mais oui, c'est lui le grand-père. C'est lui que nous avons. Sa divinité. Boué Yeka. C'est-à-dire en mandomé, ça s'explique bien. Boué Yeka. C'est écrit là, lisez bien. Boué Yeka. C'est-à-dire le 3. Comme c'était, c'est comme c'est les maintenant actuellement. Boakele dia Boué Nadia Ambu. Boué Kadia Ambu. Parce que le 3 en mandomé, c'est le E. La lettre E. Et le 1, c'est la lettre I. E et 1, le stellaire, comme ce qu'il avait dit, quand j'irai m'asseoir, quand nous 5 serons dans le sanctuaire sacré, c'est le fameux 5 mois, les 5 en mois, les 5 mois. Je vais vous remettre aujourd'hui avec plaisir le témoignage d'un collaborateur de Tatamfuma Mbanza Dialounga na Kengani pour les événements à propos du désarroi qui est arrivé, l'incompréhension malheureuse plutôt, des enfants de la postérité d'Adagimbangu à cause des infiltrés qui a créé le désarroi. Mais je vais vous mettre en évidence la rencontre internationale de l'UJT hier en Kamba. Suivons dans sa divinité.
oyo bukan baye kobomisa matite kono baye kobomisa ezali devoir bandimelaki yango yango ezali fete na bango eza ya lingomba kasi bango nde basungaka yango eza likambo malamu ndenge toyoki na mokana mwa tata nzambe ndenge apesi mateya na ye mpona kopesa biso makasi kambo ya karte wana kenda sango na mokili mobimba ndenge nini eye komonana kaka awa na nkamba sika likambo ebandelaki sika likambo ekweyaki nzambe alakisi ntina ya mboka oyo eya mibale toyebi ke kuna na mboka mpe ya simon pierre petero atonga ndako ya nzambe na mboka na ye mboka ye abotama kwepe ye kobima carte d'afrike na kati ya ndako ya nzambe tolobaka mingi ke likambo monene ekweyela biso na afrike surtout na afrique centrale kuna nkolo atambolaki kuna awa totamboli mosanto atamboli awa sika nkolo yesu azali nkolo mpe tata simuki mbango azali mingi bandimaka te ntango oza kondima te oza kozwa retard na yo bango oyo baza na retard te lobi ezalaki mokolo mosusu lelo eza mokolo mosusu tozokende le 4 lobi mpe mokolo mosusu ti tozokende ozoyeba te oyo makambo ya katela biso eza na ntango nango ekosala na ntango oza koregrete obie toloba ozoboya kosala makambo wana ozotikala mpe na nsima me ntango ozokona na problème na tata nzambe tozokende na liboso wana sepela oza kolanda problème ya nzambe surtout ntango tozali ya mosu tolobi ke ntango ya tata molimo santo mingi baza kondima te kasi soki olandi otali ke osaleli yango te ntango tokokoma pene orepare omona ke orapidité ozwi retard na makambo mosusu biso tozali bana tata simoki mbango tobandela mboka oyo na ndenge nzambe alingaka yo moto oza kososola deja mpe bamosusu mingi tozali na mboka oyo tozokososola te tozoyeba te bamosusu bazosala lokola makambo ya nko bamosusu baloba ete nkamba ezali kaka awa tovandi tonyaki awa nkamba me nkamba ezali monene soki nango ndenge nzoka nkamba kaka kena kamfu nkamba kipako toloba meme lokenge ndenge wakoyanda bamboka nyonso ezingi nkamba ezali kaka nkamba nakozwa ndakisa mingi tozosala na bandako esengeli te ekokani te esala bana israele bakoti na mboka na bango elaka kaboleli bango mabele kuna bazwaki place oyo ezalaki mpenza ke elembo ya nzambe ezali esika wana nde bato bazalaki kuna bazalaki kobatela mibeko makasi mboka ya lewi kuna mibeko ezalaki makasi mwana nyonso oyo
na nzoto elemo ya mesuza ntango atamboli na bayuda bayebi ke oyo aza moto ya mibeko fo babanga ye jeune homme ebota wana lewi sisi classe ndenge totanga me misala ezali te esengeli asala makambo mpo moto nyonso soki azwi misala akobala akobongisa vi na ye makambo nyonso me mosala aza kozwa yango te abimi ndenge tolobaka ke tobimi na site bango soki baza na kati ya nkambo akati aya lokola ake na ngombe kizuka na site alors mpona nini koluka mosala baki kokutana na mika kambo toza koloba basambisi 17:1 à 13 basambisi 17:13 kende kotanga kolereki suka bakutanaki tata wana ye tata ngo ayibaki mbongo ya mama na ye ntango ayebi mbongo ya mama na ye asombi ekeko keko wana sombaki mpona kosala bakisi bato bakota mingi alobaka makambo ya bato bikula nini ntango amoni olewi wana apendi ye ake kosolola ye mpe alobi naza koluka mosala azwi na mosala mi oyo azalaki na mosala azalaki na pouvoir te pouvoir ezalaki na moto oyo azalaki na elembo ya nzambe bato mpe babandi koya ebelebele sikoyo emonani ke likambo oyo kameme ezali mabe kasi andimi na ye abandi kosala ensemble sukasuka pasi eyelaki bango ntango mwana wana alowe mika mpe pasi ye makambo ebebi elaki te na nkambo tozali eza na bato baza kolanda bato bazosala biloko ndenge wana na bandako soit na ndako ya toloba na ngombe kitsuka na kamfuma na kepapu na welo bato baza na biloko na bango banganga mpe bazali o bamelaka masanga mpe ya alcool bazali donc sikoyo etumbu nini kozela bango pasi nini koyela bango oyo ezali mboka ya bole ndenge mpe ezaki na israele yango mpe eza komonana awa oyebaka ke oza kotumba nzoto na yo nzambe ayebi yo te elembo na yo si elongoi ozali mwana lewi toloba ete na nkamba ekomela badefo komi kosalisa bato na bandako oyo nzambe apekisi ekoki kozala te soki totali bien na ntango ya noe aboti bana misato ye alangwe nini ezalaki siko pasi wana yango tosengelaki bolimbisi na ntango kopa mfuma longo adam leder lisumu oyo basalaki tosengelaki yango bolimbisi toye mpe na couple abraham na mwana-kazi na ye basali kaka ndenge basalaka epai ya na bato kulutu na leki mpe baswi bato na misala mpe makelele ye kobima mpe kaka na mwana makelele ye kobima nzambe alobi yo abraham okabwana na mwana-nkasi na yo yango esalamaki bamosusu bakina ye moko atikali
Mais mon engagé a été dans son nom, mon objet, comment. Puis tout maillé, l'autre a bimi. Mais pour la finale de l'autre, bana na ye babi bisaki na masanga. Toujours masanga. Noé masanga. L'autre masanga. Surtout tali masanga exemple et l'autre mamé. Alors, sur le programme, histoire de Samson. Maman de la Yalanga. Parce que on coûte à la moto alors na yo kokuta mwana mobali comme na ye Samson. Mais tout péché mibeko comme la masanga te eloko makasi te. Eloko makasi nini? Lelo badiamba basigarete yango ezosala makama. Alors pouvoir ya mboka ya Nzambe nini ekolanda pasi te. Totika bizaleli wana tozosalela lelo oyo oyo ezalaka olobi ya kala loba mpe ya sika soki bamonaki ke masanga eza eloko mabe yebaka te makambo emonanaki ya ndenge na ndenge ya mabe oyo Nzambe aza kosilika nango sikoyo bapapa baye balakisi biso nzela ndenge ya kosenga bolimisi tolatisaki topakoli putulu tolai na mabele toyebi banzembo mpona kolimisa me eza na bato bazongeli makambo nyonso oyo balobaki na biso sukasuka nini ya kozala nzela na yo oza kobebisa yango totelema tolamuka totika mabe tosala malamu mpo tobika tosilisi boye na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo sana. Voilà mes chers amis, c'était l'oracle de sa divinité, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, le patron de la 4e et dernière génération, Dieu le Saint-Esprit. À très bientôt, au revoir. C'est au Monana.